Secrétaire d'État Américain Anthony Blinken asololaki na ministre ya mambi ya bapaya ya Italie Luigi Di Maio po Italie liwa ya ntoma ya Italie na ekolo Congo Démocratique Luka Atanasio na batu basusu babale. Anthony Blinken alobi ayoki motema mpasi po na liwalie. Président Félix Tshisekedi atindi mulakisi ya ilongi na Roma pona masolo na mbulamatari ya Italie sima na liwa lobby ya ambassadeur na yango na Nord Kivu elongo na bato basusu babale. Lipingali ya présidence ya RDC lisengelaki kobanda mosala elongo na balukiluki. Mampinga maikolo Congo Démocratique makebisi bana mboka banso bazali kopusa basoda na kubuka mibeko pe na botomboki. Mokambi ya misala ya sango ya ba FRDC Général ya brigade Sylvain Ekenge alaki etumbu na baye banso bazali kotia makelele na ba réseaux sociaux pe na mangomba ya basimba minduki. Bendele etiami na bokiti na États-Unis na mitindo ya Joe Biden sima na bawei koleka motango ya mwandambo ya million po na COVID-19 na Grande-Bretagne mikano ya bokangami milembisami po na bokono bokiti.